CongoFrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. CongoFrance.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. CongoFrance.com. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'ère à laquelle vous nous suivez à travers le monde, à travers 3W Congo France, le meilleur site d'Europe, parce que nous revenons sur toute actualité, tout fait qui vous marque, bien sûr, parce que ces derniers temps, on parle de la politique en République démocratique du Congo, ça nous garde encore, hein, ça garde notre attention, et parce que il faut au loba, Congo Zalika Moko, bapoto za rebelle quoi, et voilà pourquoi Toro Solola, Nabana Mboka, Pona makambo oyo etali mboka na biso et lelo tozali na président nani membre de la jeunesse pro changement et président ya ESECO. Donc parti cher il y a président Ada Bombolé et tozali na monsieur Nono Lubinga à qui je m'en vais d'abord dire bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, alors monsieur Nono Lubinga, toujours sur le plus makam au Italie dialogue na mboka na biso. Point de vue na bino d'abord il y a ESECO parti cher Ada Bombole ezanini makam au Italie dialogue. Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste. Point de vue na biso il y a ESECO, il y a président Ada Bombole comme tozali membre il y a rassemblement tozoko kolanda makambo oyo bakonzi ya rassemblement il y a président Tshisekedi Azali président et conseil des sages à rassemblement Azokoloba. Pour Nabiso, Tozoko estimé que le dialogue oyo monsieur Kabila na monsieur Edem Kodjo Bazoko Sala et Seko Tozali concerné. Parce que ba préalable oyo ba konzi à rassemblement oyo parti à président Ada Bombole et Zoko faire partie ezali respecté. Alors, pour Nabiso, dialogue wana ezali aventure, oyo monsieur Kodjo, na monsieur Kabila, bazoko sala, le SECO, le rassemblement n'est pas intéressé par cette histoire. Position Nabiso yango. Mais boza concerné mais koyoka baimboka to ba politicien mususu ya majorité bazali koloba dialogue ezali voix au robimisa biso na kati ya pasi to crise ou ezali déjà constaté aux na horizon même communauté internationale tant bozali ko boya ngo ezali ko luka mbilinga te na mboka ndeko tika na ebisa yo ke dialogue ezali voix oyo ekobimisa mboka na kati ya likambote parce que to koluka ko bouleverser makambote lelo le combat to l'idéal pour social ya mboka ebonga to po Congo kende liboso ezali dialogue te ezala ki liboso nanu respect ya constitution lelo balingi ko embrouiller population congolaise mutu n'a qu'à faire croire bango que la solution du Congo, la solution pour Congo ezala kimia ezali to kende dialogue. Moi je dis que c'est totalement faux. Ezali lokuta. Solution ya liboso o esengela maki ezwama. Pomboka ezala na kimia ezala ki organisation ya élection na délai constitutionnel. Monsieur Kabila et son gouvernement bazoui plus de 5 ans, mon cher ami, pour nous organiser le Coran. Mais il y a batunaye, il y a seni, bulungani na makambu, pour ya kobimisa lelo ke, pombo kaezala na kimia et sengeli tokende na dialogue. Or c'est ce qui est totalement faux. Na yango pe nazo kobeta, c'était pas tout le monde na Kinshasa. Moi je veux la paix. Je veux le dialogue, je soutiens le dialogue. Mais mon cher ami, qui veut la paix et qui ne le veut pas? Est-ce qu'aujourd'hui le dialogue est alinde et loko oyo kokoti sakimia na mboka? To kimia esengelaki ezalande na organisation ya élection. C'est là je dis que c'est un mensonge. Monsieur Kabila azoko sakana ba Congolais. Lelo oyo bango wana bakei dialogue. Babandi ba travaux préparatoires. Liboso
babanda ki biso nanu na makambo ya concertation bakei basali concertation bomoni résultat nango eloko moko marché te eloko moko esimbi te lelo bakoti lisusu na unième aventure ya dialogue. Nous sommes là tozo kotala bango dialogue oui, travaux préparatoires oui, mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Question un peu opposition va répondre déjà le dialogue les alliés pour la rebongisa kokoboya makila etanga parce que toka moi na mboka la mère mende o alobaki oyo alingi mabe ekomana mboka na te makila etanga te à soutenir dialogue. Point de vue d'abord on a eu nini na koloba makanisi on dirait contre dialogue ezandeko luka makila etanga. Point de vue d'ailleurs ezanini sur tout ça. Ndeti surtout binonde bobo dialogue bo ndeti ezali le roi bolingi makila etanga. Papa o azana manduki nani? Ezali gouvernement to ezali peuple. Donc moto azana manduki yenda kotangisa makila. Po peuple o azana manduki te. Azana eloko te. Luka atangisa makila pourquoi? Donc déjà langage na bango ezo kofunda ke bazali na option moko suicidaire. Donc s'il faut tuer, s'il faut massacrer pona ke batu baboyi ko kende na dialogue na bango bazo luka basala ba transition na bango na bato yo to yebi. Donc elakisi ke bango nde bazali na idée ko boma population. Parce que l'idéal les alliés dialogue té. Nazoko bandela ngo lisusu idéal les alakinde respect ya constitution. Kosa la élection dans les délais constitutionnels. Nde yango nde lingai ko éviter makila etanga, yango nde lingai ko sala ke kimia ekota. Loko le komi soki boyete bino nde be ennemi ya population. Mais lelo papa, ennemi ya population ezali muto alingi constitution te. Ezali muto azoko respecter mibeko ya mboka te. Ezali ba oyo balingi komona ba congolais bazala na misère babengaka bango likolo ba 2000 francs likolo ya ba 3000 francs bango nde benemi mboka bango nde balingi makiletanga ezali peuple congolais to azoko senga ke respect à démocratie ezala tobo ya makambo to monaka kala na série ya Mobutu mutu moko banda vanda tete ondike mboka ngo zaki ya ye na bana na ye na tata na ye ti na seko siko tolingi lisusu azo ye alingi lisusu azo ngisa biso na case de départ. Alors maintenant on se pose la question, pourquoi babengana ki Mobutu? Pourquoi ba élection nyo se salamaki? Pour lelo bazo kolinga ko mema biso na nzela oyo biso esi toboya banda 1990. Problème nde wana tuna bango nde peuple population azana manduki te. Bino nde bozana manduki bozo koloba ke soki bakei dialogue te to ba ninga ya opposition bakei dialogue te balingi makila etanga oya kotangisa makila nani po na rassemblement biso to pronaka lutte non violente tosana manduki te to yebi ndenge basimbaka manduki te bato bazana manduki nde bango siko bato bana manduki te bango nde bakotangisa makila point d'interrogation. La grande question est Ali et Bongo, mais président Nono Lubinga, président et ESECO, je rappelle qu'aux membres pays à Jeunesse Pro Changement et déjà na minute oyo batu misusu baza d'accord te pour na dialogue. Edem Kojo so il faut ta la mission a échoué, to mission et réussir. Étant facilitateur pour Bamissou une branche une grande partie à opposition baza d'accord na dialogue omoni et zokomona na miso ya batu nyonso que ce monsieur a brillamment échoué. Pourquoi il a échoué? Makambu nyonso oyo opposition et kotisakito esengaki lokola préalable pour dialogue salama. Et puis nous avons rappelé pour la opposition, pour le rassemblement, dialogue ezala qui voit pour na bango ya kozongisa makambu nyonso nanzela et que le 19 septembre
Monsieur Nanga a convoqué électorat pour qu'il y ait une élection na délai constitutionnel. Donc, ce qui monsieur Kodjo a qui répondre na battante ya opposition te, alors Kodjo a brillamment échoué. Réponse nanga yango. A brillamment échoué, mais dialogue déjà préparatoire, préparatif, il y a dialogue et mandi Lelo. Lelo et Sali est tombé à ville journée morte, journée ville morte. Donc déjà point de vue na yo zanini pour Lelo tamboli pe na moi parti à Kinshasa tito komi na ngonga o tozali déjà analyse nino Sali sur relation aux oppositions Lelo komi na ngona na population. Eloko liboso nazo remercier na nos population ya Congo mobimba pour la maturité politique, to maturité oyo ba komi nango. Ville morte, réussite totale, to remercier population. Il y a RDC, balakisi ke balembi pe balingi changement. Yo moko moni otamboli Kinshasa mobimba, ya kolobezalité, to boyi to sala ville morte lokola eloko moko boye ke to banda kolakisa tala tala. La vérité est yebani, peuple ayebi esika zali, peuple ayebi eloko alingi, peuple ayebi mutu oyo pe ye alingi. Donc les loyo vérité monani en tout cas sur ce point rien à dire. Merci à la population RDC. Merci na maturité au bon bazui pe merci na ndenge bazoko comprendre que intérêt na bango population eza na pouvoir te ezalinde na bao bazoko bunda pour être mboka ezonga na nzela. Merci beaucoup à la population congolaise. Mais la population, apparemment, la population, une grande partie de la population est d'accord na opposition, mais on a moins milinga pe za moins na kati ya opposition ango. Mais déjà, ezo kolembi sa pe batu misusu. Comment vous ça là pour que batu a toujours motivé basa la paix sima ya opposition parce que plus vous êtes dispersés, plus bamisusu pe bazo rejoindre la majorité. Ndeko journaliste singolo ebelo moko, il y a opposants et opposants. Pour nous la jeunesse pro changement. Et je crois que ezali pe position ya ba congolais nyonso. Toyebi ke l'opposition en RDC est incarnée par monsieur Etienne Tshisekedi pe na ba parti politique ba président ya ba parti politique na ba rassemblement na ba mouvement nyonso oyo ezali ko soutenir ye oyo e bimisa ki lokola mokonzi ya rassemblement. Donc congolais ayebi ki ayebi nani akokaka nzala te na opposition, ayebi nani oyo abundaka na ndenge ya solo oyo akoki ko trahir peuple congolais. Donc c'est connu de tous. Toyebi ba mususu po na nzala po neloko songolo pakala po balaki soki loko nini nde azoko koka lisusu te amoni financièrement il ne se retrouve pas nde ali bake ko sa ba aventure o bango bake ko sala mais tozali awa tokotala tokaki concertation, résultat ya concertation zéro. Lelo babandi lisusu aventure wana zéro te pour déjà to lo ba makambo mususu po makambo mususu to tika ngo pe bozo leke ya biso zo so abiso na motema parce que baika opposition moko bazalaki na bato bazalaki na opposition hier yango bango lelo bakomi ba ministre kaka lelo pe après dialogue awa ceux qui va nommer peut-être monsieur Ada Bombole, le président Ada Bombole va nommer arotika biso ta ki na opposition qui est sous la majorité et puis umela ekoti et yango na bisaki yo que président Ada Bombole azali na kati ya rassemblement. Le président Bombole azali kolanda oyo paka Etienne Tshisekedi o azali ko kambali ngomba ya rassemblement azakolo. D'ailleurs pour preuve okomona représentant na biso atamoko kunate na ba aventure na bango ba osala na Béatrice Hôtel et sengeli po yeba na utai koloba yango kala mingi tawa que il y a opposants et opposants. Ezate soko koloba ba français kili pa
ne allé au commis opposant bagoya babendio bolikola poste ministériel allé carrière non union sociale qui en opposition au tiki ezali mawa de voir des jeunes frères au bazala qui à un certain moment idéal moko boye ya jeunesse dans l'opposition babebi sa carrière mobimba boye na politique likolo ya poste moko ya 5 mois 6 mois ce qui peut combien de mois. En tout cas, c'est malheureux, mais biso jeunesse, toyebi idéal na biso, et c'est lui qui incarne cet idéal ya jeunesse. Ils le président Etienne Tshisekedi Mukondia Rassemblement. Donc pour le reste, wana eza ba opposant pour na biso. Bako sala ba aventure na bango ala mukilo na tongo akomi opposant lobi ba benga akezumbongo biso totala wana te. Biso mutu na biso o tozo kotalela na compte ya rassemblement, c'est le président Etienne Tshisekedi. Je rappelle que aux alliés membres, il y a Jeunesse Pro Changement, président, il y a Ligue des Jeunes, il y a Parti Esiko, il y a Adam Bombolé. Et tout comme na souka édition na biso déjà, mais toi na question moro otuna, l'exercice moto to sala na yopé. 2011, l'élection lesquelles na mboka na biso. Et après quelques temps, le président de la République Joseph Kabila Kabange a prêté serment. Après quelques jours, na limité, tout occupé, président Etienne Tshisekedi a prêté serment. 2 personnes vont prêter serment, 2 personnalités politiques. Et mandat est sili. Il faut tout ce compte rendu et pas bateau. Mi balo va prêter qui serment. Donc normalement, pe bangon balé faut pas qu'il Bisogno soto ebi. On a gagné l'élection en 2011. Et to yebi mutu oyo aibaki be élection aibaki oyo ezalaki vérité ya ba urne. Nous connaissons celui qui a empêché le président de la République oyo batunyo so ba yebi azalaki élu monsieur Etienne Tshisekedi wa pekisaki ko sala. Donc, mandat na bangon balé sili. Les 19 décembre, tous là, 2 mandats et sili. Tous ont récupéré mandat. Le président Etienne Tshisekedi a récupéré mandat na oya salité parce que le président il a été prêté serment. Il a été empêché. Si vous prêtez serment déjà c'est que OK. Prêter serment ezali et kolakisa te que yo mutozana imperium ozana ni non diriger tout un état et senga makambo ebele. Alors nous savons, c'est lui qui a fait par la manœuvre, il y a une milice pour empêcher le président Tshisekedi à exercer cours normal, il y a mandat. Mais ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour le président Tshisekedi. Merci Toko Minasuka. Message mon quoi lancé déjà à toutes les personnes qui vont devoir vous suivre. Na 3W Congo France, les meilleurs sites de la diaspora et surtout d'Europe. Alors nazo osenga na jeunesse ya RDC mobimba. Bao bazali na poto, bao bazali na Amérique, na Asie, partout. Biso nyonso tosangana. Tozala moko po makambo ya Congo yo etali biso nyonso. Po soki totiki makambo ekende boye. Papa nandimi te ke mboka oyo bakovandaka lisusu yango tosangana tozala moko toluka respect ya constitution na biso po likambo tozo kotelemela yango wana tozana problème particulier na mutu moko te mais tozo kosenga kaka eloko moko respect ya constitution maloba na nga suka yango wana. D'accord. Merci aux présidents. Il y a Esiko, parti cher à Ada Bombolé et membre de la Ligue des Jeunes, évidemment. Puis membre, il y a Jeunesse, il y a Pro Changement. Et donc, Toyambaki Lelo Pona Rosolola Makambo, O Etalimboka Nabiso, monsieur Nono Lubinga, Tosololi Makambo Nyoso. Je pense, il y a Binonde et Tikali Akosala, O Toyo Lobi. Na Oyoto Lobité, messieurs et dames, tous se retrouver pour la prochaine édition, trop prochainement, et surtout avec un prochain sujet, avec un nouveau sujet, évidemment avec invité à Sika Otorosolo Makambo Oyambo Kanabiso. Merci à monsieur Josué Didi Dipumba, mon boss depuis la France, et puis à Mouna l'artiste, le président de tous les caméramens. On se retrouve trop prochainement pour une prochaine édition. Au revoir. Photo.
Congo France. biso na bango na biso na bango ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. CongoFrance.com